balingaka nkechi balingaka limono balingaka soda na bango yo eloko yango ye to ape na swate bafane na ngayo biso nyonso tosabone massivement na kati ya Congo Winner TV na beni bafane tu awele fila na nyonso donc balinganga baetu balinga musala nga baetu bosepelaka na musala nga baetu nasepelisaka na bandako mais soki olingi olandanga lisusu bien na bomonanga lisusu bien abonnez-vous na kati ya Congo Winner TV eza chaîne oyo eye kosepelisa biso kosepelisa yo totalanga yango nasengi ava na sisolo bato nyonso balingaka ya nzaka kosabone Congo Winner TV. Congo Winner TV. La Cléopâtre Sarah Kabunji, Banouzi Yamboka na temps réel, chaîne Kangi Londres Mobimba, Balobi Bisoto. C'est ça kaka moko na Londres, Congo Winner TV. Babi biso nyonso tous s'abonner na Congo Winner TV. Sarah Kabunji, en direct de Londres. Babi tous s'abonner massivement net na film. Allez, Congo Winner TV, Sarah Kabunji. S'abonner massivement na chaîne Nabino Congo Winner Télévision. Congo Winner Télévision, il y a Yemoko la Cléopâtre Sarah Kabunji, babi moi soit l'équipe pour le news. La carte d'un mot que Dieu l'a bien, honorable René Makondele. Donc tout y est, donc voilà quoi. Juste pour notre web, Sabino qui est beau s'abonner. Yaka na Congo Winner TV ya boss na biso Sarah Kabunji la Cléopâtre veut dire moi si oya leki ngolo nelengi balobi na chaîne wana kozala jamais déçu talaka ye moko. Bonjour, bonsoir, fidèles amis téléspectateurs. Selon l'heure, vous allez recevoir mon émission La réalité de l'artiste avec votre humble servante Berikia Kalunga, autrement dit Mercure, la bébé de sa patronne. Je vois déjà ma patronne, maman Sarah Kabunji. Balubi moi si oya le kingolo na mwindu, bobo la kaili susu la Cléopâtre. Donc voilà, maman Sarah Kabunji, vraiment ma maman chérie, la pesu bambote si kozali. Et puis je vois notre manager privé Balubi René Makondele, l'honorable de tous les Djogo. Et puis Ibad de Moutamba, HM, Dieu merci Malela, Nzambe a formé Balubi, Dieu merci Malela, Berikia Kalunga, Akulela ka toujours. Donc voilà, et Lubamakaka a la réalité de l'artiste. Aujourd'hui je reçois pour vous un artiste. Il est là déjà sur mon plateau et puis derrière le caméra je vois déjà notre cordon balobi mobali ambinga wazanga mbanda Zuma Tumba Mwamba Bobaxila kay toujours papa na Moïse sobomoni ba image ya boye ezali pona notre cordon Zuma Tumba balobi ya bunaraya kitaka na terrain et sika bitumba ezali kwa imorazo bunda. Donc voilà balobi mamango boluka ki na Congo Winner yango yo. Donc restez toujours branchés sur notre chaîne Congo Winner Télévision et puis abonnez-vous massivement. Je vais demander à notre cordon à Fougoula Labiso déjà image parce que mon invité est déjà là. Donc je dis déjà bonjour Star. Bonjour Campre. Star, ngana ebio déjà mais ba misusu fi ba ena siko yo non ba ebi Star était vraiment occupé qu'on s'est présenté pour na ba fanatique na nyonso. Ouais là on peut ça bambo tekara dans le monde entier on a vu que l'émission est à la mara partout dans le monde. Ngai comme on a Patrick Beckham. Il y a chanteur, musicien, il y a Fabregas, maestro, il y a Villanova. Donc voilà. Donc voilà, c'est déjà Patrick Beckham. Donc Patrick Beckham, on a réalité de l'artiste na Congo Winner Télévision. Patrick Beckham, yeyo, Mututu Lukaka, yeyo, Patrick Beckham, Maga Kota Kota Memberi Kakalunga. Alandeli Patrick Beckham et Tina Souka. Donc Tina Erozoye. Donc c'était pas vraiment facile. On va parler d'Antrolobela vraiment du tout et de rien avec Patrick Beckham. Patrick Beckham, sur le santé nini. Marambuzo qui tourne, on a déjà santé déjà c'est bon. Ouais, santé ça va. Malgré le confinement, si on chutait déjà vers la fin, déjà donc voilà. Tout le monde a sous-boué. Il y a tant haut, le roi maman Loris, la congolaise, personnel, le grand-père Adrien qui a dit te belli si peut te belli na battant haut donc. Pour respecter toujours, donc voilà. Dernier mouvement, ils ont les gars bien.
Ouais, mouvement les cas bien. Mouvement les cas vraiment bien, les cas vraiment bien. Curious Gozara tu me de trop moko. Autant comme déjà lobby. Comme déjà lobby dans mouvement qui est bien, tout préparé. 2 événements moi toi nango. Il y a le 9 octobre na Showbiz, na le 13 mars na Lyon. Donc voilà. Na album na surtout préparé. Ah. Patrick Beckham au côté la confusion. Patrick Beckham na habité maman Luka oyo. Vous avez un mouvement. Ouais, un mouvement. Un mouvement. Tant qu'on a dit chapeau bateau kasaki. Na un mouvement. Un mouvement ba jeune. On prépare l'album. Ouais, on préparé projet moi comme on a la chance. Mais na 4 mouvement. Ah, vous banaka boye Patrick. Non, au moins na bi que début est difficile. Mais ba comprendre ba. Au moins maestro za avec congène. Asala makambo kokana na batuti. Moni, est on ça exercice. Maestro la carabi sur le comment qu'on a début na bisu. Exception que de tout ça exercice boye, quoi qu'on réussir na exercice na e, alors on a droit à orienter na mon projet et délire musical, tu vois. Et là on a pour ça exercice na bisu, to si ça qui ngo et ça li que quelques balongwe des à la kaka, ba bourse bimi. Et ba bourse bimi, na pas vendre Beckham, ya za bourse na bimi comme boursier. Et na bourse na nga singa bon. Mondo zu bourse boye, okoko sala sikoyo carrière solo. Au ça ma kamusu mais na kati ya Villa Nova. Zaki avec RE na boyaki ne c'est ah prêtre. Ota 12T. Ota 12T pour wenge ya la tam sur 12 bani ba salon de mo. Ota 12T nga c'était yes nga non, ota 12T. Ils pena na la kakabino bosani na la kakabino. So quand est-ce qu'on est à la kaibiso bongo de ba frère balongwe, ako longo l'esprit wana, ako fâché banini ki ndé mo boui. La moi je prêtre même temabi abi pela ki ata bango balongwe ngala ko bebisa jamais vision na ngai pour ngala yé na mokili pour na ko aider ba jeune en fait isa nazo orienté onde dans ça ni Patrick Beckham oza piège pena donc Patrick Beckham mais pourquoi trop de départ na Villa Nova pourquoi trop de départ ils a vraiment trop bon ba départ ça dit à quoi ba départ wana la plupart ba frères ba longwe Natkali ko kutana tana mon côté qui tous attend causer pour ba ibsanga ceux qui balongwe pourquoi ba bi sur la musique a commandé za la au moins tape sur Michel so longwe a comme mon maman ennemi na ye abulu quand c'est beaucoup tani o bende lupemba abulu quand c'est beaucoup tani on dit leader na tindi o tube excuse o tube mulangi moni yango sala ki so balongwe sala ki to kutana souste ba misu mo na ba changer na ba numéro de téléphone. O comme na ya ndenge ni na oyamba pe suste muso bona longwe olandelo tunata ya longwa ki pona nini aoyamba aoyapa te tabi na Philippe okutana rien tokutana te mais yo zana kati wana kati ya mouvement dit donc faut yeba quand même départ abaninga attaque non soki basi ba longwe ba olinga so ba raconte wana ya on lobi era longwe ba longwe et c'est un beaucoup tana po ayebiso pona nini ya longwa ki yo remarka ta mo elo mo boité na kati wana ki tenga on a remarka ki ka oyo banda lo bana ba TV ki bamso longwe pona ya Christian de Cornes mso longwe pona ya Doudou Bessa parce que ba grand frère a boss ba beta musique ti parce que ba beti bon en fait mbuenga pe mal à l'aise en fait on a dit maman monter mal à l'aise on va comment tu as siko de pour que ce bandara to zala ki mal à l'aise ezaki te ka siko comme mal à l'aise tout ce qu'on ça battu en fait musique ce qui au salon on a bien et ça la bien moi maestro longa maison mère lobel logoté longonika à part comme le bata des carrières et tout le monde a grand porte aigle des bon ça comme là en fait kolonga na kombo moi aux malédiction mon vie yo mo pour éviter côté outil pour bato wana ba lo ba longa pour na bango ba esikate baza bandeko ya prêtre o ba botami bazalaki e biso to ya orchestre to sa ba tester to kuta bango ozomona parce que wana mabe na bango zakiti RK to yembi mo ba vocal ba to motala biso mo ba ni ba to motala biso ali comme maman qui baza mabe ozomona c'est pas bon c'est pas bon o ngana yebeka mo mke ki ba koza ba longolelaki ki koza ba wana mais sikoyo nga sko na nenga na webiso ke za ngwana ti ngana yebi na ngabonte na yebi tamsu na tour na bangonde basala ba mbongo na yebi te na yebi na ngapete na pa wana na skala okuta na ngana bangote ba expliquer nga so ba longwe pour ningre
Ok, Patrick Bekam, avant toi avancer, non pour naïbi qui nos fanatiques, nos baza vraiment ébélé et puis babouné na biso sa Congo winner baza on a pour baser là. Bayo kapena Bekam na album au bayo kara Bekam ninga yimba peut-être de fibo et peut-être ba reconnaître sous Bekam témé au c'est la biso moi ba capé là pour Bekam maza o yembela bango ba Teranki kereza ngalbi trakasima changwe silaka yango eza nini yango esilaka te konyokola kaka ngai komonisa pasi mpe kaka ngai oyo mabala boye esilaka la yokela ngai ata mawai erike binda jures mangoi na leli maladi ya bolingo ezanga dokotolo oyebi me maladi ya love mezanga médicament zoki nga nasalaki mabe ebongaki yoloba ava yokanga porte ntima nanuka baruma mana digrae lolemo ezanga miso kasebi kosala shwa entre bololo na sukali ndenge motema nanga elingaka kozala soki bolingo ezalaki motuka basombaka na mbongwe me nasomba shiliki ntima azala ya ngai bien privé nakabole na moto ya mo ebele kwa tabongo na mikolo tozana la chance album oyo ya mikolo ya bajene la chance cosa sota mo extrait et la chance la photo de Kotika en mode limite après de extrait ko ya nango siko la chance sango na ebité ezaka na kati ya mouvement tonné ba pesi bino chance ndozo préparer la chance sango ndenge ouais la chance c'est ça tout ça là deux albums tout préparer album même ça groupe comme on nango merci tout ça appelle un projet moi comme la chance on a ce qu'on a la chance on a pourquoi la chance ils a pour cause la non pemen il y a icône jeune Fabregas maestro c'est pas donner à tout le monde jeune le là yo orienté que ça l'album ils a facilité en fait ils a vraiment facilité yo yebi combien de musiciens ou aminene ou ngana auto yebi na mboka ou ba ko pesa musicien ba bilo ngana Bekam mingi pe ba pesa pe ba chance bon ba fali pe ba pesa bon dia ba chance ba zalaka na quartier latin ba pesa ba chance que non sala album mais zalaka bongo pe départ nyoso yango c'est différent na biso ils ont différence oui c'est différence dans les aboués différence dans les a elle va pesa aigle ezalaki ba pesi ebima ku tout tout monde sur aigle sali asali mise en disponibilité parce qu'on a la mise à disponibilité ngana na la Villa Nova au moins on pesa ba programme te to beta boye avec ezap na bongo pesa la minora bongo mais oyebi dia ke non loko mo ezana kati mo ya nga suwe za bongo te nga pena suwe za bongo te nga pena yanga za bongo te ngana exemplaire ya ba jeune quand on a bisu kala mingi te comprendre on a un exemple il y a ba jeune dans la appelé bimi et to beta na mboka mais on a toujours permis la Fabregas permis la Villa Nova moi je suis villageois du centre en fonction et Villa Nova ça la manazalaki bolobara bongo po o mona tango ashbo mango obima eza sûr que o stara yeba kite que Patrick Bekam a préparé l'album. La minute on a émission et mi que non yemo muta signé que non Patrick Bekam a préparé l'album. Yanga iteneza prêtre zo lo bango so talbe émission tout. Alors amna que Bekam a préparé le projet na yi. En fait yanga za na ningi ya bien. Là to zano awa. Lobby mardi so répétition na biso au monde ngamna za na zo buka pena luke tout na zo yemba pour la préparation concert na biso le 9 octobre. Na février na Lyon en France. Au mode excuse moni biso toza tolanda kate pour nani sala ki boye yango sabu grand porteur rebi ya miss obi ke ya sala ngo simbaka na kata vivre asatana kata vivre beta so deux albums na be beaucoup pourquoi pas ngape na génération nga pour biso tondo konka ma solo pourquoi pas na génération nga ils ala pe que jeune mo ya boye aza per ça la projet mazara peme na maestro Patrick Bekam exacté trop de déceptions au maestro azui yango moni ke nazo pesa pesa bino dia ba chance pour ayebi ki bango pe ba osala peut-être non il y a yango moni apesi bino dia ba chance bosa dia ba album na bino so bo ava icon jeune omoni makambo na loba oyo maestro ayebisa biso ngo déjà kala maestro yo loba ngo za quitter pour un projet à réception d'accueillir tout ça la boye ba oyo ba osala boulot bien tout ça la boye et ça c'est quoi que ya to petit plat na mutako mona ndie ndie umela ndenga mofuna misalela yango bazo mo bamsu bakena misalela uzomona biso sikota yi patient yango monto sala ngobwe na kata groupe izatekelo mo be yakite soki ebimi brusque non côté bali côté balongwe côté bazali ba yebi pe bien que maestro la kara biso que or ça boulot bien orienté exemple frère na sobi na filé na répétition Alexis Liboso qui a nous préparer album na 10 titres il me pesa ka muta Liboso
nde sala kutu ndani ate salon libanda o imaginer ce qui azala qui peut kaka mais ça là on a pas de groupe moni biso toza tonga toza makambu te mais sala mamnde mona bato nyonso te bakosaka lipa mais abakisa mo mukokoli mo mpanzi susu Patrick Beckham tant ba pesi bino autorisation ya album moy tant o ka so lengi na ndenge ezalaka o décevoir maestro te pena déception aux alatés aux assurés que non il y aura pas de déception maestro azalokola habite na mon leader abongote maestro même na libanga soko boka ya sanga tiko flatter ngako yo sa musique pour nga sala pour nga fanatique avec ngai na sala pour ebi bino bolobara yango mona lobi ngai na sala ngo pour na maestro te na sala ngo pour na ba fanatique à la bonne musique na ba fanatique ya ba villageois zomona en fait on a senga mo chance ba fanatique à la bonne musique na ba villageois bo pesa na chance Patrick Beckham ngamoro les chansons dans un pour na bino donc ça la no boulot vraiment ya bien donc bo pesa nga vraiment chance avec na olingana sala na sala kokana te en fait na vandi kande tiboe et mutuluko ngai ba pesi ngai chance ya album ya nzembo moko na album a groupe mo surtout ka ba so ndeni préparer pe ce projet moi 5 titres le plaisir ni na kozana ndeni na ko pesa mais sur merci na bi écoute dans na ba fanatique la bonne musique ba village après ba musu bongo da ba ko tombo rapper comme modèle au moins na famille ya prêtre na pesi bongo vraiment merci ba Christian de Cornès ba Doudou B ça va bureau na surtout étudiant Picho Boussol pour na Rosana motema wana ya ba pesi pena mfanto na bango plan va soutenir Pelissus. Donc voilà. Est-ce que Patrick Beckham, album Mango, il y a combien de titres? 5 titres. 5 titres. Il y a 4 rumba. Na chanson d'un sentiment quoi ba benga générique. Tu sais quoi déjà ba na nze moment titre moi kuna comme na c'est les moments. C'est les moments. Et puis na titre moi kuna comme na mokili comme compliqué. Pourquoi mokili comme compliqué? Pour comme ça sous normalité. Au moins après que mon mort la vie musique la vie normale on est là il y a des conseils dans mélangeant amour la vie normale en fait au moins dès que mamba boy mais on peut un projet au na sala na pas ça va être là maboko que non mérité à sala ba musuba mona ngolo mais ça ça be poignet ingra olongwa ozomona c'est pas compliqué en fait c'est ça la musique pour na bango au moins ba pese le mot pour na bango mais ba comprendre bien té au moins muto sali ndeti na ba fisco normal muto sali bolamu na pas saber tellement beaucoup ba mo sekai ba mo chola muto pena na raison a refunda na la police o le ba côté là mais muto mo ya na la a baxi sous la ndé ni bokanga e ozomona pourquoi c'est le mot extrêmement boya ya mokili compliqué na po na wa ndepena intéressé eza boy tapeta kana beta mon message à comprendre compliqué mokili komi compliqué motazo bundana na liwa ole bosunga bo filmer bo tena ba stati po bo sala ba baiser na bino zomo moto azana raison akeko funda na la police ole ba côté la ye bakangi ba tena boloko compliqué mokili komi compliqué kalebe lola yaya mokalebe to vandi na bino bondi minga na pesa mokongo si jalitie moni what is that compliqué na biso kutuka pona yo peut-être na bilo mo fa kuta na ka bikalamba la moko nzemo mo lo c'est le moment et banda lo film bolingo na ngai bamba akei kaka boye atiki vide bolingo za kesenga komi ya kolela dikolo ya kozanga yo komi singa ridicule ba master bazo sekanga na famille atula mais il fallait yebaka tango yango yo avec comme trop tard na comme na maboko ya moto mosusu ko panza ngai sango ke yo linga kanga c'est le moment tango na zabondela yo zaboya c'est le moment bolinga bandaka na passe comme yesengo c'est le moment le ne ki jema pona sana rien c'est le moment mogolo koluka nga pena ko boya c'est le moment bébé to bongisai Patrick Beckham, Babi Congo, Winner Télévision, Lobité Kalelo. Kalelo. Quand on a été au coup, on a dit Kala, Calamité. Parce que Patrick Beckham, chanson Bapessieux, il y a aussi un album, et ça a eu mon coteau binonioso.
Pour le moment, après, tu as 3 personnes. Après, si Ngaï, après, si chanteur, il gagne impact, il y a tuari. Après, si pena phrasologie. Après, biloko velas. Après, si pena y. Au moins, tu as écrit créer un départ sous au municipal. Le monde est idéologie après. Bon, pourquoi pas appeler si réunion sur Tikaliwana pour nous regarder peut-être. Non, maestro. Au moins, a créé sous trop, a créé sur départ. Maestro, on s'en a été pour nous banga les musiciens. Il y a peut-être temps comprendre. Alors, il jeune, il y a signé dans la Sony musique, bani. Il y a aussi la tête pour nous banga. Pour nous ngolo belande, faut asas ko batu nyonsa po, il ça quoi ba longwa te. Comprendre? Est-ce que yebike ba o ba longwa ki wo to longwa o ba combien? Ba biki na ndeto na te man attaque wana. Ba longwa ne belé, équipe de base à peu près. Arrête. Maestro profiter, à s'ilipéter, à continuer à couper ça. Normalement, tout le monde fait la face bani, mais à continuer à couper ça. En fait, maestro ça la nenge un thème na ezotinda, pas au pesa ça yebike ne na pesi boui. Et ça la boui. Ba master msope ba ozwa. En fait, il a pena le roi ninit. Il a pena escalier. Après si yo natana yo pesa natana. En fait, na ko to ko obligé été. Pour nga pena za nga zela ki monter. Nga la boya ki. Nga ba ben ngai ba raison pour tout bekamba. Pesi yo zo boya pona nini zwa yango. Ba die ki bala ba singa zwa aboya ça va peut-être na kokati na ko sala muti. Asinga na yebi ko na kati na yo na yebi ko sala mu. Sala yango pour na pesi yo déjà bourse. Bourse on a pêché pour être bilamba te ça pour ça la musique pour la monique aussi ça boulot bien on a pêché au bourse on nze moment comme on lelo na lingisiko ça est la bisongo kasi lobitelelo Lucas solution lobitelelo na lingisiko yo Lukelanga taspirina meleki tisanga fièvre. Bongo lobi na tango yo memanga na hôpital. Température nanga lelo ezali trop élevée. Nazo banga koma na tango koma makambo perfusion. Lelo, lobitelelo, Lucas solution. Chéri obosani ke naza mobola ye. Na hôpital quartier kutu totikala kana banyongo. Awozobo yangai nazo bangae kozwa malade grave kosenga ba transférer nga na end soki kutu mbongo transport kinga sanisa te bongo oyo bakosalela nga ba démarche ekowuta wapi nakodefa wapi nga bekame Oscar Marie tous les jeunes millionnaires na lelo lobite folelo Lucas solution. Babi notre cordon Zuma Tumba Babi bo pesa chance na bekama balobi ba chaîne tarande bango yo bakosala ka musala na bango pe mokili ezomona Patrick Bekam siko mutu mo so kabimi prete mo kabimi producteur moko assez plané na Bekam de pe ba pesa chance album alobi a produire yo lelo réaction Bekam ezandini non réaction naza déjà neto so no boui naza maman comme qui na kotsa qui demande na label ya Curious pour toi na wanted maestro na wanted na kotsa demande kuna donc yo zung sanga ipampe kotsa demande kuna Patrick Bekam yo zung sanga ipampe kotsa demande na wanted na telescope que pour ça na ba village ba dans tema okita ba dans la plaisir pour ça on a parlé na mission mais papa producteur va zo benga trop ba states na pesi déjà parce que quand on a cette côté-là, pour dire bazo bien nganga ba ko melanga pe déjà. Donc ce que je dis ça bangoni. En fait, ça bango que na solana na prêtre. So ba boy na wanted après la bien bango tout ça cop. Ou soit to planifier na cause na prêtre moko, producteur moko na to pese mbota en la state. Donc prêtre comme un lobby. La solana boss, c'est ce qui c'est bon. Et bako kabolata ya kusimba ko toyo prêtre simbo to soit prêtre soit mon que fort orienté nga kuna sali ka ndi bosala avec nga nazaka musicien mais naza dirigé pour tona ba CG na biso excuse ba CG na biso Yves Mboyulu CG na biso ya villa nono avec le ko la village sur le camoye fondation na pas CG ta la programme za boy pour lobby za la te ba problème moni tala moni il faut la musicien à Fabrigas malgré les naza boy quoi peut quoi siko pena ke betandule mais comment il m'a mangé on zongela yo ah oui en fait ça album même bimi
ngana ozongela yo kaka ba molo na otuna yo beka mtoko ego beta des gens tena ebi na yo ki déjà ba le beta na des gens de calamité tika ah mais si ko to sabri ce que ma bon yi et puis il y a un peu trop tête on calme parce que le temps moyen à côté à CG t'as le problème ils abouillent pourcentage à village en fait n'avant comme musicien normal là il soda mulungu orienté comme ça leader eh bien nous pour nous décevoir leader et dans nos et pas bien dans nos facile toza amoni en fait toza bana on a sala oyo dans sa vie pe dans sa carrière mobimba so na monique lobby et ko simba te non lo batin prêtre na monique na koli tam sous temps et simba sous te on est différent na makambo zo loba on nga ba orienter na carrière en fait nga na sala na carrière mais na ta vie la nova en fait nga ezala différent ce qu'on a na siko te pour na jeune ba danseuse na biso ba manquer nga ba chanteur na biso ba manquer nga dans kokati na zara na obita na normal. Vraiment comme tout monde qui est vraiment cochité muke et là on a raté qui ont liboso moi parcours artistique na au bandit na ville nova to ou ta quelque part mais oui na ville nova ouais na quelque part nalika pas président Ferrigo là nalika pas président Didier Lacoste après et Simbate bon et Simba nanga so Simba gasi vous fait aux ala et Simba nanga non comment musique et la vision en fait. Et la vision, est-ce que combien de kuna bahande monanga te kana na boy donc ba vision ya fait rigola to ya la coste na te vision na bango te vision na ngai mwana musala na bango na luka kuna en fait ngai na zaki kuna pas président Ferrigola ex président na biso na kuna en fait na zaki à l'aise pensati donc ba peso ba chance te en fait non chance ku te po président ramna atara so mati mais comme ça puis on ko sika pe micro manze moni litanga mbule kanga maka jamais na espace paseriwana bele vite kando paseriwana mais oyo linginga ya plaisir nangele ki vitari kando esanga moyi visa pesa visa paseriwana wana to tanda siko ba plan mosa matinde ninze monino kangi atakuna imba nani apesa nga barbecue mais sali ke to wembi pe ba studio et sali ba programme ba série mo beta ba leke maman e koma wana bile ça se coquille beta ba 12 24 ba trikangai de sala ke na mona ya pale na ngati ngala yi comme famille na sa musala mais o na mona na risque na bela bestoma na lo mola ngai c'est pas la cause là ni on a posé à l'aise kuna pas fait na besoin voir mana daki à l'aise très à l'aise vraiment ta kana benga Jésus loyimbo na vi c'est ba ndatelemi awa et na compter ndatelema parfait d'hiver parfait d'hiver mon parfait d'hiver mon miyaki kana na poto na pesi mbote kutali la famille na poto c'est ça qui à l'aise siko OK en fait na à l'aise mais siko tout ça siko yo comme musicien parce que aux musiciens kuna na awa nini yo so éclaircir nga na comprendre kuna na awa kuna ndi aux musiciens le journaliste babi pona siko orchestre wana orchestre wapi orchestre wana natanga kombote te siko no ibande orchestre wana no orchestre na Villa Nova au betapi orchestre ya la coste toi tu exemple bon te siko za ka suluba orchestre la coste na orchestre ya Fabregas voilà on comme orchestre la coste yango na lobi ke en fait mutazaka na vision en fait vision na ngai na pingi prêtre te wana la vie na ngai ayebi côté ay place ni petit n'importe kai en fait na lobaka vérité quand la vérité comment ça va moi passe komoni vérité ezap na malamu te on a lobi na vérité ce qu'on parlait na c'est que boda na kombo ya okasi mo za na kombo te ngai ebite ngai bikana na beta pas Didier Lacoste ozomona mais que au moins que passe na beta na Villa Nova ya na habite okimi question na senga ko permettre nga mais la question za nyanga yo ba réponse ni yo ba question wana c'est ko bolo te wana siko ndo ya minga ah non wana ko bolo ko za la raté
On est à parler dans l'autre. Si on peut parler dans la bus, il Villanova. Si vous n'avez pas la cause. Villanova. Ok, ça va gêner. Non, tout n'a eu, ouais. Ok, ça va gêner. Beckham, marié, célibataire, père de combien d'enfants? Célibataire, mais proposante à Rosan a déjà été Bikaka. Rosan a déjà été, notamment des fous d'abord, vous en a proposante. Il y a mon amour. Ok. Bébé Digra. Mon amour comme Balikak. Bébé Digra. Le bébé Digra, ce qu'on a dit qu'il n'est pas comme un musicien. Est-ce que Patrick Beckham va permettre moi à Salah Moussala ou à Salak? Oui, je suis comme un musicien à Libanda. On va permettre à Congoté. Il y a Congoté. Il y a Congoté. La musique à Congo n'a pas. Pourquoi pas il y a Congoté? Pour eux, ça dit musique à Congo. La musique à Congo, ça bouille. Dès que tu as dit que tu as dit que tu as bon. Donc, tu as dit que déjà. Voilà. Vraiment. Quantième de la famille? Un garçon, on a 4e. Ok. Dans l'ensemble, on a 6e, tout à 8. Ok. Voilà. Donc voilà, vraiment, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Patrick Beckham, autant la téléspectateur Nabisonios et puis fanatique nous bazou la nayo. Moi à dire pour l'album nous bazou là et puis voilà numéro à téléphone baronio se bazou linga contacter. Ouais pour la moi dédicace pe. Non c'est déjà merci na ba villageois tout bazou soutenir ngai na ba fanatique qui a la bonne musique. Non comme on peut nous vendre boy fanatique moi tam tout ya président Fali pour pas bien mon frère Courage fanatique il président Ferrigo là fanatique il y a Didier Lacoste fanatique il y a le roi de la forêt vraiment fanatique pénalement vandi péna boy il y a un inosbi un gazman oui mais en tout cas quand on kende wana non s'appelle félicitations un peu courage en fait non c'est on va soutenir ngai Patrick Beckham chanteur na bango tout bana pour ça dédicace ba komela ngai na Instagram na ngai Patrick Beckham déjà gozo kende OK Patrick Beckham news ou ben ba une page na ngai officiel Patrick Beckham officiel ou ben ba komela na Facebook na messenger na ngai Patrick Beckham Maxon Patrick Beckham Maxon numéro na ngai contact na pesa on déjà mais pour na yo na repesa plus 243 89 761 74 16 plus 243 89 761 74 16 après symbole na ngai na Anel Kaplay plus 10 Clinton double king Galor Mavimpi Francis Mavimpi Axel Toya nouveau millionnaire après si na Patouche Galembatable Luanda Mobimba Patrick Beckham yeyo musicien na bino bolingama to naza pour na bino on saka boula bien on sait l'effort là décevoir ba villageois il faut qu'on aille à mon salle tout le temps on dit que tout le temps so benga kana suna na palais on va éviter na ngabo malibana baba yipso ma mabe na matoi en fait trop palais on se concentrer dans projet au qui va dire mon mot dans ça effort ils a sous bien on lamba on kaka donc nous allons en tout cas si qu'on a que studio donc voilà. Donc voilà. Merci Patrick Beckham d'avoir accepté mon invitation. Merci. Malgré donc voilà. Non, vraiment. OK, nous sommes arrivés à la fin de notre émission La réalité de l'artiste. Donc voilà, restez toujours branchés sur notre chaîne Congo Winner Télévision. Plaisir à bouer toujours na Congo Winner Télévision. Émission à bouer toujours na Congo Winner Télévision. C'est pourquoi je vous dis déjà, abonnez-vous massivement sur notre chaîne, vous ne serez jamais dessus. Donc de publicité, des spots, de sport publicité, ça se passe ici. De gags, de théâtre, de sport, tout ça se passe sur Congo Winner Télévision. Je dis déjà un grand merci à ma patronne maman Sarah Kabuchi. Babi moi si o ale kingolo na mwindu ai bitumba yango bolukaki na Congo Winner yango e bandi bitumba yango bolukaki yango yo e bandi. Donc derrière les caméras je vois déjà notre cordon Zuma Tumba Mwamba mobali ya mbinga o azanga mbanda obaki c'est la caille toujours Zuma Tumba Mwamba je crois dans Muluba Boubak c'est la caille toujours na suka papa na Moïse Tumba. Donc voilà babonner na bisonyo sobo s'abonner vraiment et puis babonner na bisonyo sobe na pesibino merci ndenge bolandaka émission La réalité de l'artiste na humble servante na bino Berika Kalonga ba j'aime na bino et salanga bien pe ba commentaire na bino pe et salanga vraiment bien ba remarque na bino de sala pour musala ou vraiment et tout moi vraiment je dis un grand merci à notre manager privé Babi René Makondele l'honorable de tous les Diogo. Donc un grand merci à vous et puis voilà René Makondele il y a Ariette Kajinga voilà donc c'est ça et puis je dis bonjour à la famille Kalonga, famille Mwamba et je dis encore bonjour à mon grand frère Dani Kalonga. Babi so bongo
y a des gâteaux, il y a bien, il y a des mariages, il y a des anniversaires à se déplacer à Panaï. Malgré il est à Brazzaville, vous contactez sur plus 242 06 911 15 60. Vous contactez Dani Kalunga, vous ne serez vraiment pas déçus. Donc je salue encore Trésor Tiba depuis Brazzaville et puis je salue tout le monde qui même vraiment moi et vous on se sépare pour aujourd'hui et puis je vous dis au revoir.